Nzembo ya Beni est disponible en lingala et en anglais. Ceci est l'épisode en lingala. Précédemment, na Nzembo ya Beni. Mbote baninga, kombo nangai, Beni. Na épisode oyo e witaki koleka, na zongaki na Zarnacom, po na kolekisa na concours de chant en direct na bango. Oui, boyebi, émission oyo, public mutu a votaka, po na koyeba nani mutu ako gagné compétition. Na zalaki tellement yako banga ke na lalaki te butu wana mobimba. Et lobi nango na komaki na retard na studio. Quelle aventure! Mais na komaki vraiment juste na temps. Ensuite, mes belles, mwasi wana oyo alataka ya chapeau ya bleu, ayaki kozwa ngai na porte. Mais mbala oyo na kendeki na salle d'attente te. Ba finaliste nyonso mutu na mutu azalaki na loge na ye. Tozalaki na ba coiffeuse professionnelle, na ba styliste professionnelle, na ba maquilleuse professionnelle. Lokola tozalaki ba 15 finalistes, tozalaki na ba loge Misatu. Tozalaki 5 finalistes na loge Moko. Et boyebi nani azalaki na loge nangai? Elodie, Dorine, Wilfried, na Samantha. Tozalaki lokola ba 5 mousquetaires. Et tango bazalaki kokanga biso suki, pe kosala biso maquillage, pe kolatisa biso bilamba. Na 15e étage ya immeuble, Monsieur Mvula Arthur, patron ya Luxumor, na Monsieur Augustin Sergio, président ya Zarnacom, bazalaki na discussion ya makambo minene. Et boyebi nini? Monsieur Mvula Arthur azali noko ya Samantha. Incroyable! Mais tango ayaki kopesa biso mbote na loge, ye na Samantha basali lokola bayebani te. Biso ba candidat toyebaki na biso te. Et tozalaki tellement occupé que tozalaki kokanisa eloko moko te. Biso nyonso tout tozalaki kobanga. Mais en même temps, tozalaki na esengo. Oh là là, quelle journée! En tout cas, nakoki kobosana mukolo wana te. Et sikoyo, botala makambo oyo elekanaki. André Matadi, Isaac Mboka na Véronique Myriam, boyebi ba juge wana Misatu. Bangonde bazalaki ko-présenter émission wana ya direct. Bazalaki ko-présenter ba candidat na public Moko na Moko. Ba finaliste bazalaki zomi na mitano. Ba divisé bango en 3 groupes. Na groupe Moko, batu bazalaki mitano. André Matadi a présentaki ba candidat mitano ya liboso. Bazalaki na 17 et 18 ans. Biso, ba candidat oyo tozalaki na sente, tokokaki kolanda ba oyo bazalaki en direct, na ba écran géant, na ba salle média mususu minene en coulisses. Et, en tout cas, ba candidat mitano ya liboso, bazalaki vraiment formidable. Bazalaki na mingongo ya kitoko. Bango nyonso tu, bayembaki malamu. Bango nyonso tu, pe, bakokaki ko gagner émission. Elodie, Dorine, Wilfried, Samantha nangai, biso nyonso tu, tokomaki ko banga. Tobosanaki kutu ke, tozalaki ba concurrent. Parce que tomonaki que peut-être, tozalaki ba meilleur finaliste te. Tomonaki que peut-être, to exagéraki ke bisonde, toyebaki ko yemba. Ba candidat ya liboso mitano, ba zongaki na salle ya média en coulisses. Ensuite, Isaac Mboka aye ko-présenter ba candidat mitano mususu. Bazalaki na 15 et 16 ans. Isaac Mboka alobi na public. Mutu oyo ako gagné concours de chant, azalaki peut-être na katikati ya batu oyo mitano. Batu nyonso ya public ba bandi ko beta maboko. Après, candidat ba bandi ko yemba mutu na tour na ye. Et bango nyonso bazalaki ba chanteur ya malamu. Bango pe bazalaki ya mingongo ya kitoko. Bayebaki pe kobina.
Moko na katikati na bango asalaki grand écart. En tout cas, showman ya solo. Elodie, Dorine, Wilfried, Samantha na ngai tobongaki lisusu makasi. Tokanisaki ke tozalaki ba meilleur candidat te. Même Wilfried alobi. Ndenge nini tokoyemba après batu oyo bayembi kitoko boye. Et Dorine alobi. Ekozala soni po na biso. Ngai nayebi koyemba kitoko boye te. Ngai namilobeli na motema na ngai. Eza ya solo te. Alors Nathalie Dorine pe nalobi. Dorine, yo oyembaka dimanche nyonso tu na église. Ozali na mongongo ya kitoko. Okoki kotika sikoyo te. Après, Nathalie Wilfried pe nalobi. Tala nanu. Ozali meilleur rappeur ya quartier na biso nyonso. Il faut o mata na scène et o lakisa na public que yo oyebi koyemba pe na kobina. Après, Nathalie, Elodie na Samantha pe na yebisi bango. Tokoki kotika sikoyo te. Ezali ya solo, biso nde, toza na mbula ya mike. Mais, elingi koloba te ke biso toyebi koyemba te. Il faut tokende kotante chance na biso. Koko na ngai, azalaki koloba toujours nyonso, beni. Okoki kosala nyonso oyo olingi. Okolonga. Il faut kaka omeka. Tango wana, Madame Mebel ya chapeau bleu, aye koyebisa biso. Bokolekana sika sikoi na scène. Il faut bozala prêt. Donc, Elodie, Dorine, Wilfried, Samantha nangai, biso nyonso tu, to pesani maboko, to kongi miso pe, to salaki prière. Et, to fongoli miso et to lobby. Que le meilleur gagne. Et, to tombolaki biso nyonso ti na scène. Ba lumière ezalaki partout. Ba caméra ezalaki partout. Et batu bazalaki ebele na salle. Motema na ngai ezalaki kobeta mbongu makasi. Boum boum, boum boum, boum boum boum. Et nayebi ke ba mususu pe bazalaki ko banga. Ensuite, Véronique Myriam, la troisième présentatrice, a lobby. Bienvenue à nos 5 derniers candidats. Bazali Bana Yamike, finaliste Mbula Oyo. Bazali kaka na 14 ans, mais Bazali na talent mingi. Bakoyemba mutu na tournaye après, toko fongola vote ya public. Papa na maman, bo betela bango maboko s'il vous plaît. Batu nyonso tu na public, bandaki ko beta maboko. Elodie, ayembaki mutu ya liboso. Na liboso, ayembaki mabe, mais après, ayeko se rattraper. Ayembaki kitoko. Dorine, ayembaki mutu ya mibale pe abetaki piano. Na liboso, azalaki tellement ko banga ke abosanaki ba note. Mais après, ayeko se rattraper. Yepe, ayembaki kitoko. Wilfried, ayembaki mutu ya misatu. Pe arapaki. Na liboso, azalaki na likukuma, mais après, ayeko se rattraper. Yepe, ayembaki kitoko. Samantha, azalaki mutu ya mine. Ezalaki mbala liboso, na yoka ndenge ayembaka. Oh! Azalaki na mongongo ya kitoko. Akokaki koyemba na mongongo ya aigu. En tout cas, azalaki na nyonso po akoma star. Tango asilisaki koyemba, public, betelaki ye maboko makasi pendant au moins 1 minute. Ensuite, ekomaki tour na ngai. Nabosanaki ndenge na yembaki. Mais nayebi ke natokaki makasi. En tout cas, nasalaki nyonso. Et nakanisi ke nayembaki malamu. Parce que dès que fongolaki vote, ngai nde nazwaki vote ebele. Nazalaki numéro 1. Est-ce que bokoki kokanisa? Ngai, Beni, numéro 1. Na nzembo na ngai ya muke. Nasepeli makasi.
Mais, sikoyo, jalousie et bandit na groupe na biso. Samantha alobi. Ndenge nini esali ko yonde ozwi ba vote mingi. Eza normal te? Et Elodie alobi. Pona nini yo oyembi nzembo oyo ya yo. Eza normal te? Normalement, il fallait ba pekisa yango. Nazalaki vraiment choqué. Heureusement, Wilfried alobi béni. Soki yo mutu oko gagné lelo, ngai na kosepela pona yo. Okomi nzembo ya kitoko pe oyembi malamu. Et ngai na yebisi ye. Merci Wilfried, yo pe oyembaki malamu. Nalingaki na yebisa Dorine na Elodie ke bino pe boyembaki malamu. Mais bango nyonso tu mibale bakendeki kobombana na toilette. Bazalaki kolela. Nalingaki koloba na Samantha pe. Azalaki na deuxième place na ba vote. Elingaki koloba azalaki na chance ya koganye. Mutu aliboso na ya mibale, il fallait bazonga lisusu koyemba devant public avant ya vote ya finale. Donc, Samantha akokaki koganye. Mais, avant nakende kolobisa ye, portable nangai esonaki. Nakendeki na couloir po na koyamba téléphone. Ezalaki Junior. Poni nazali kobenga ngai. Nalobi, allô, Junior? Likombo nini? Et Junior alobi, Eni, maman amonaki yo na télé. Ayebisi kasiko ke ozali inscrite na concours. Aza ya kosilika makasi. Alobi ke aza koya na studio. Abengi Monsieur Diba aya kozwa ye na voiture na ye po abaya bango mibale na Zarnacom. Yaya, oza na problème na maman. Ah, te, sikasikoi te. Il fallait maman atika ngai na yemba po na mbala na mibale. Na lingaki na yebisa na Junior. Sala nyonso tu ozelisa ye na ndaku. Mais, tango wana, Madame Mebel amoni ke nazalaki na téléphone pe alobi. Béni, po na nini ozali na téléphone portable na yo awa? Ezali interdit na coulisse. Kende na loge numéro 3, okende kotia biloko na yo nyonso kuna. Kende sikoyo. Ah, mais po na nini makambo nyonso ekomi compliqué boye. Na kataki téléphone et na kei na loge numéro 3 po na kende kotia biloko nyonso kuna. Mais, tango na komi na loge numéro 3, ezalaki vite te. Samantha, azalaki wana na batu ya Zarnacom oyo bazo landaye partout. Et, mutumoto na katikati na bango, azalaki koyemba. Oui, na monaki bango na misu nanga. Samantha, azalaki ko changer t-shirt et micro moko ezalaki ya kobombana na katikati na t-shirt na ye. Et mungongo oyo ezalaki kobima, ezalaki mungongo ya Samantha te. Ezalaki mungongo ya mutu oyo azalaki kokende na ye bisika nyonso. Mais donc, elingaki kolakisa ke Samantha azalaki chanteuse ya solo te. Azalaki escroc. Nazalaki choqué. Et Samantha azalaki na culot ya koloba ke ngai nazwaki ba vote mingi koleka ye. Tango na moni ndenge wana na gangi. Samantha, yo ozali chanteuse te. Yo ozali escroc. Ezo sala soni. Mais, tango na lobi ndenge wana, ba assistante mibale ba ye ko kongangai. Ba koyisinga na se e ba kangi porte ya loge na fungola. Moko ya ba assistante azwi téléphone na ye, a sali numéro pe a lobi. Allô? Oui, c'est moi. Tozali na problème moko na candidate moko awa. Est-ce que boko kiko ya ko s'occuper na ye s'il vous plaît? En tout cas, nazalaki kobanga makasi. Ezalaki boyete ke nakanisaki ke journée ekolekana ndenge wana. Sikoyo, nazali sûr que bolingi koyeba makambo oyo elekanaki après. Boyebi ndenge proverbe elobaka.
Suite nango na épisode mususu. Mise, oh namonike uzwaki deja, oh naebike, okoki kosala musala nyonso ganyaki deja, oh naebike. Nzembo ya Beni est une série produite et réalisée par Kwambila Productions. Écriture et création par Sabrina Muela. Traduction lingala et co-direction artistique par Tamulangi Fwamba. Performance dans cet épisode par Sabrina Muela.